Maleko, l'artiste complet, chef. Janifa et Kanina Sarabino, Batamokili Bako Loba Loba, Baloba Loba na Bango Kakao qui n'est Maleko toujours Zali, Masolo ya Mokili Mialelo, bien que non, tous les temps na beta rango boyebika que non par rapport à Misala Ningina Sarabino, donc voilà. Masolo ya Mokili Mialelo, toujours de tout et de rien. De tout et de rien. De tout et de rien. Les autres de tout et de rien, bande konangai. Tout le monde a comme quoi la communauté même so kani tambula surtout marmo ni les gars la communauté même so congolaise, mais belé belé ah na kati ya Congo TV, na kati ya to la vie ya Papi Gen. Du tout que na ga ndingi wana, talaka kina Maleko to yem. Motivation toujours. Ba sala sala mission mais e wapi. Moni yo okukate. On va la 1m85. Baki Kami c'est tout un nzela mino original. Boko finga boko lemba toujours sur ça kaka. Merci 4 fois prêtre Washington Amérique. Merci beaucoup. Talaka yo. Alors bandeko lelo tolo baba makamuka kino nengeta mura ba communauté congolaise. Tout ce monde ba miniature comme trop ya faux. Trop de miniatures ya faux ya lokuta bandeko. Tout le monde a pensé que non. Ba YouTube mingi ko motama la ba miniature le côté ya faux ba miniature kaka moto asa ba miniature kaka fa sa ba miniature mo ka boye pona batala YouTube na et to po batala boye mais to que ne plus loin au monde ba toujours batali kaka miniature pamba a gangi ngaye ndo so fungo na kati au monde pena que non moto oli na fufuna pondo so fungo na kati au monde pena de moto ame a sa ni ba délire na mususu mais lokola kaka actualité ngo. Et ça, dans le moment où on a actualité, dans le moment où on a bambi ba photo na bango. Ya mon bandeko na moi concept moko boye to banga ba miniature te. So moni miniature mo ba miniature mo boye ba tchetche ba photo na yo ko banga ngote cliquer. Bien que bon ba linga pesa la bongo. Cliquer. Tant on cliquer après ndo so décision ko robela. Ba misu ba misu to mona. Bamo style kaka na miniature pamba. Mona kaka miniature na je miniature nanga o fâché. Nzoka ba che miniature na yo parce que yo pe o rotel ça fait image na ye wana. Pour ça miniature na yo imaginer que tala mate. Batumi ba comme commencer yo solo kali yebela ngala ke lokali yebani. Ah bandiko. Ah o kinal Maleko te famille kinal biso yeyo. Soko yebana na lokela ngo wapi. Yo boyebani wapi boyebani wapi yo talanga boyebani wapi o koma na se wona mais tant on koma ba commentaire le kuta ko chaka bloka fofo wana ngaza muna ko landa na ba na simate pona yeba te to yeba déjà partir à famille des jeunes qui to yeba to zare to yeba déjà banda kala bino no boyebani te boza na kombote na famille bo ba famille banani bo famille nani to boyebani te do tika ko et puis vrai mutu ayaka a koti a tche commentaire na kombo numéro normal ouais yo surtout yo mona mwasi nini mo 7 no mugo to bo salate et belé ba faux compte 7 no mugo bo salate démarche no mugo ba ya kapon comme la caf o bo salate mais belé ba compte à faux yo ola nanga wana faut changer et pour changer au lemba. Oh, qui n'a mal côté, moutal lobaga. Oh, les gars, moutal gars, les gars, bah, faut bah compte trop. Bah, miniature, le couteau trop. Côté n'a pas de ça, mission, c'est trop, kayo. Vous savez. Ça, c'est venu, bêta, c'est venu, mon total out. Bah, faut compte, yo mon kak. Makama ma bekaka yo moko. O mi yebit. Bandeko lobby bat ba benga trop na butu bat ba benga trop pour nini babi que non je te donnerai nan comment yamba kam tolo bila kaya ba miniature bandeko eza pasi ba miniature oyoyo so mutu neti nga miniature déjà so mutu che da miniature déjà nga pa na ngai déjà na banga ngote so mutu che miniature na nga ba contenu émission contenu et logo dans la carte émission na miniature na banga ngote. Mais ça va tout ça mon miniature qui est tout monde de le bâtir boy na bo ça la calme le toi dimanche lobby samedi ou lobby auto les chaos le toi dimanche
namona ex moi si ya Charlie Malula na jomo wa mise mo bete pa wa zero kwa boy ba kamati ba ambiance mo ba sana kini ba sangisi yango ba kamati le londe ba sangisi ba sana analyse ba komi de londe azana comment ozoki ba titre ozoki na miniature donc ça bino que non ba miniature bo banga ngote faut te pe ba mama wana te ba kolo ba chaîne on na tali ngote parce que nga avant les canaux le bakana les carade na lukino na luka ba recherche mo buna tala ba miniature ba c'est nini ba lobi na kati wana nga zabung na vérifier information bana lobi samedi Janifa ya benga franco na bango franco na biso mais andeni kuna de on bona beta na cheka on na benga on na zuete le on na ruto zo na tongo le dimanche na tongo le na zuine de Londres na téléphone donc pour vous dire que non j'ai donné ratana est bien et le moyen on va bien on est très bien ils a que non bon comprendre bi comment kaka bi comment na ba miniature ningi sala kaka ba miniature ne ba sala kaka pona ba monsieur tellement donc voilà donc miniature comment sur le mission normale sans miniature et état la maté il faut pas faire miniature mo bo que non ah muto ko na mai soit muto mo et sala ka bongo donc bande ko nanga batu nyonso bolinga jeu de Londres sida bilele azana e bien na kata Suisse calme za nango eloko mo yate so numéro bonu le kate c'est normal mso ba kayu fatigue à fazer na a longol na yeso mso ki no na place mo boko ya mbate c'est normal lobi na benga ngam lobi na benga ki a mbate a tsenga gazaki na matanga ya mère na biso go belisha o ya côté mo ya matanga mo kuna ba ya matanga mo côté kuna. Donc voilà. Donc c'est normal. Donc YouTube les loyo et comme trop de miniatures, il y en a sur ba miniature et comme on m'a maintenant que non, ba lobé li kamona kata miniature té. Mais ba kamati miniature ba tché, ya maka mususu ba tché. Mais ma loba oza na kati yango té mutna miniature zo correspondre. Pona nini? Ezaka juste pour na ba vie. Ndeko nanga. Ya on a opté ça na ba conseil. Bon mais quand un peu comment perturber na ba miniature té au mona miniature boye ba tchenga bo polité ko banga na oté landa contenu émission lobinga na bengi blend sakala artiste timide na c'est Etienne na PC mbote na benga na butu ka pona makambo zo pan donc c'est ça toujours benga na pote ba est-ce que tu vois ngabté ko nda té c'est loko moté blend ko tu que non tout soit neka siko. Donc pour vous dire que non, et ça la batu mususu bazaka ba cœur sensible. Tant ba oyoka likambo, ba linga ba tala no contenu te memba moko ba se déchaîner mbala moko de non da koti beauté. Yé pona moi ça ba ka ko sal ngote simbi na ngote simbité. Ex maman ya ex ya moi ex ya bana na yé. Aza ex na yé, c'est le passé et leki na ngo. Mais muto bazana yé wana, ya na onenga na yé. Donc sur ba vidéo wana ba osala sa ba vidéo na ba osala sala wana. C'est juste on a que non pour ba que ça mutu ma passe mais ba que ça mutu ma passe mais yemo mutu ko nango o ngo que ça mutu ma passe de Londres ba écoute donc ka kipa kan kokolo a kipe na été yemu mwana na wa yena garçon no ya dan ya o bete pa wa se quoi yes musane ga mwana kaka ba ok ndop ba ok nulle part o ba ça ba délire ba ça ngo ba délire ba ok nulle part. Et alors quoi muta kimi mbula le bali ok non nulle part so ki vi na yo ezeka pona oya ka biloko awana ok na ka biloko ono kotaka oluka ka nya bato ok non nulle part comme yo kimisi nzambe na mokili yo ya babi que non moni so ki muta babi que non botika na sa nzeo to tikana sa nzeo to tala chiko chema parce que ya ba chemso e ba que oh ya tiki awa abiza mabe akoti awa ya kasa bien mais au salaire place ko to tiki na place ok au place quelque chose plus pire na otanga ko mona esute na otanga te mais bo continuer to ta so ekende wapi qui c'est pour la gars. Vous n'y qui si
tant on a qui si on sait le mot épaule là un jour épaule là un jour et simbati y on a eu ça ba tumsu ba ça ba côté no côté OK là ça ba do que no mun aso côté maman na ça ba do boké ba bolanda te yemo ka ça eloti ozuko orienté ba tu ba kota boy ba sala boy pour nzela molili to tika tana temps to comprendre un jour to comprendre un jour mutu moko te ko no kompa a combataka ba artiste o lega na sima o place ba artiste ba leka yuzo leka ono combataka bango okokate yo bande ko nanga je de l'on très bien makamona kuta kipango te asa ex maman bana na ye et si leka après ça respect maman bana na ye c'est tout c'est bon de en tout cas félicitations place on mais tout le ba critique on te tout le ba minatir te je de l'on na ye bien bandeko toujours les kana makambo ba comporter ya basi mboko bandeko nanga kani to loba kino mwasi aosenga o va nanga minfo bala nga bandeko to boité libala basenga ngote libala basenga ngopa mbaliti libala za mobali mutu amona kandeke no fona bala mwasi oyo mais so moni mwasi ko mosenga kino libala pamba keba ye mutu abizeli mabe pourquoi mobali moi s'il faut convaincre mobali mobali peut être penalty moi si on te va oui to umeli to boiti bon ba tu penses fana mona ba tu combien d'années au bala ka été combien d'années hein bilo bozo ba fana mona ba tu combien d'années mais emsu bizali moko boye et senga te pona ye mobali na asangage bala ye mais ba vandi mais umeli yo to so ba tango zo lo ba likambu na vie abatu il faut yeba kino moi pourquoi ça ma bon faut ça analyse faut ba kino mais comment mobali yo alinga mosi ne makasi mais ba kina na libala te o mona alliance oyo alliance ali bende mais alliance a bizarre la mutema na kozo alliance o la ti mwasi alliance ba moni ba bini toko tokologie ba yepe na fête ba lié ba meli ba bini mais binon bo tikala e mutema donc cela veut dire continuité à libala. Oh, tout le monde à l'extérieur, il y a battu dans la fête balia et ça bateau tout le monde a besoin de mais à l'intérieur de la maison après les balles, il y a deux personnes à casser les balles. Alors si ça ne va pas, faites une chose mais vous savez faites 6 000 €, 10 000 €. Au moins les carbone à 6 mois pamba, faites carbone, tout le monde va faire monsieur carbone dans 3 mois. Mais faites un ça il y a 10 mois et pardon, il y a 10 000 balles et quand tu as la carte fête tu vois non. Pour vous dire que non comportement ya mwasi balobi bien que non mwasi aza faut se soumettre na maboko ya mobali faut se soumettre donc so se soumettre te mobali nini ko pesa e posa kaba que non na moti na libala parce que bozala no bongo mso ba que na se comporter parce que non mobali ngate mais non et c'est le contraire quand il faut se comporter bien avant libala pour mobali mona que non hein moi son déjà ça va en tout cas na ko keni ti ko tina banzeli na niveau les bala ba famille ba vanda to séparer na miso ba mais yo le kono ba bali yote bien que bo vandi 5 ans 10 ans pour ba miso ba 40 pesali 15 ans 10 ans bo vanda place mo bobo ta mais bolingi je t'aime peso ba manango mais bo bala na te moko mona ba zo condamner mo bali mais bo yebite nini mo bali na mona na katanda ko wana c'est ça le problème paniko n'habite que nyonso mais batu musu mbali musu basaka pe banko avant na mona batu alinga ko bala était oui ben zali afin na moi ti platani makanza azama bizela bien makamuso bien ma alinga ko bala était baza yemo pe mbala alinga ko bala était mais ezana ma to babaka exception bakaze besko mingi basi musu babala mbala moi 5 ans moi si babala mais moi si makama comportement mabe ayokela mobilité mobali aloba boye alobi na droite aloba boye alobi place mbali bazali moi so bani ko loba soni so mbali ota moi ça boye so na mimi na libala mais c'est la mort c'est ça le problème bandeko do yo zo mo bandeko so basi mingi to bozo vanda tant même bo sir na bino mo na kasa libala donc zo sir na yo mo ko ngata boye ke faut faire attention moi so ko za sir na yo mo 100% parce que moi ça le quoi flair yo mo il faut se comporter bien na mobali na yo bien que ba promesse ezali biso mbali tonso lokwa bana mike bino bozala lokwa ba mama bien que likambo ezali to mbala o mona comportement na yo moi sinanga na sali bo mais moi ça mimi na sali bo au moins ça fait au moins mobali pe azo comprendre moi lo moi moi so pena te ma stipote makambo te ma sabo c'est ça
mwasi libala nde zakabo okomona ye moko kosenga ite ye moko kotuna kino tunana sa sikoyo je c'est pas na bino na bima siko pas na bino et ko uta pas mobali parce que mobali no mona ba acte ya mwasi osala comportement ya mwasi osala mais ça mwasi musu munoko afinga mobali ba bêtise afinga mobali ba c'est bele ba za minoko eza bango afinga mama mobali afinga na mobali ya ba insanité ah sikoyo yo mobali ndengona okamati boke ko bala ye mais ko mona souffrir mikona mais souffrance te bazo finga yo bongo yo mobali ba fingi mama na ba fingi yo kamati mobali mwasa nso ke ko bala isusu moko souffrir vino mobimba okufa donc yango zo mona bande ko na ngai kine maleko nazoya na biti na parfait nazoya pour tout tel ça que non comportement mingi ya basi o bazo bala ngate na bande mususu va na mwana biso ba ete boye ba comportement mususu ya basi mona mwasi yango ala comportement bien te pa mobali ona et au petit force te akendo mi bala ba raisonner na ba bien parce que c'est mbele mususu ba raisonner na bango te okomona kaka etaliete akika ko bala ana bala ka mono ozomo beke mutaze impoli ko bale kaka pona ba Hollande ba droit moko boye toujours na ba avantage moko boye mais tant ko bale mais comment plus perse mona miso na feti abeso mbata na miso na feti mona zo finga yo na miso batu mwasi ya ko tala bongo na bino ba panga ya basi olebo conseiller ka ba na bino ka va na mwana biso mais bozo ba te va na mwana bino mais mwana ngaza très impoli na ndako comment ba ko bala yi très impoli alambela mobali te apesa mobali ba réponse mabe mobali loba te ata biloko mobali tepe na ngote mwasi mobali loba te po yosaka mwasi ndo po mzona ba avantage mbala bikeno no lambi boye mso sepe na ngote yo siliki mobali bikeno so lingi kelo kwa mwasi musu malanga ja bongo mobali ya ndeni muta pesi reproche normal qui a sepe na loko ngote yo siliki pona yo mutu nde mzona la reine Fabiola la reine Elisabeth, la reine Fabiola. Ah, tu connais les mbala na memona libala. Wa mfusi tre mbala mo ba melaka ba diamba, bolimi sanga, ba mbala ba melaka diamba na ba shita, ya pele ba ko bala maman rapide bon. Pour mbala ba ça normal. Ou raisonnable. Oh, jamais au mémo appelle sur alliance. Parce que nous sommes très impolis. On répond à mbala mabe au finga ka mbala au finga, voit même na mbala so osiliki. Ale ba ça nengwana. Et on se dit basi mingi na porte bazo tula bandako mingi la vide mi bali ba kena basi batikala bango moko comportement ya mabe boliko so soumettre te pa mi bali mobala loba te loka bo ba social na bino bo za ba social ba tata mon na bino bo koma ben poli numéro 0 mobala zana demba maloba yo koma ina 10 12 tala comportement toloba te makama boye omoni ngam komzo na solo makama boye 4 fois près Washington na Munich na pesa ngulu pela zali na solo likambo makama ko ya na kata abenga to solo likambo na ese na bitala surtout bisu na France to na ba kamoko même na Londres omona bina basi mingi batikala bango moko ibale bakate comportement balangage mabe ko finga mobali ate mobali za mabe to boite bo mbali pe mabe bazali ba ça violence contre basi na bango bazali mais ce que yo moi si comportement envers mobali ngeza nengeni ya mutu mbali mususu to ngo sali mo violence atali violence bona bo mo ba doser na ye mais yo mona moi si mbali ta moi je mo ke yo moi so mo sali au delà de la fortune abi on sala bolté donc bandeko eza pasi bandeko nanga to ye ba ndenge ko vivre to ye ba ndenge to concevoir mabala to ye ba ndenge ya ko vivre na kati ya ndako to ye ba ndenge ya ko traiter mobali na yo basi baze belé na poto biso mbali toza mukiye par rapport ya basi baleka biso wana ebele mais tant mobali pa ke libanda to linga libanda yozo condamner mobali wana moyebi te nini na kene emsu libanda na bite ke nyonso po mibali musu baza eza ndenge na bango atazane bien moi ça non ça nyonso na kata ndaku yara bika fois ke de ka libanda ke zo 2 3 4 oui bazape mais na alo na basi oyo bazali donc comportement mabe mais mobali za bien
au moins on bala quel banda que ko les banda yo benga infidélité tiens em suna ndako yo no tia lesté em suna ndako yo ba réponse mabe donc voilà tolo bali kamani ngona basi surtout basi minoko ba finga mbala ba benga mbala mo papa ba ndako boza basi moko boko za la fichier plus tard oka moto ye ya benga na mibali ya benga na epresse ya kana butu donc mutu mo balo azate mobali ka ko ya boye asaka saka no akena ye mso ya saka ba ko tiko bongo ozo mbali te baso benga basi na bu mbali papa ozo mbali te ozo la bongo ozo mbali te ne ozo ono ozo donc exactement il a bila kelma beti ozo mbali te ozo mbali te po yo benga mbali pambati donc on peut faut soit capable stratégie au lika ba salete ba comportement mi ya basi na mboko e même mibali ba AVC au moins mibali mingi batenga mana AVC tala nombre ya bato ba atenga mana nzela au moins na ke no ya bana mibali la majorité moi si pour moi za ko tenga mana AVC na déception ya passe pour moi so meka temps ya zunu musu ya tonto ya tante ya nani mais au moins yo passe sur l'opposé au mobile yo décision n'enga yo rien donc tellement n'eka que non ben kasi yango pour je peux avec son ba mon gars donc bandi ko so basi oyo yo kanga bo changer parce que moni poto eza ngo poto nasa eza poto keba age kendaka okuma na moment mo boye otali pena age na yo otali boto zaki na ngona 20 ans otali boto na 25 ans na pena suka alors que so mbana mo mikie to okeba la camerounais ekolo mususu bolimisanga baza mo ekolo mais okeba la kuna ekolo na parce que na communauté so congolaise babaya yo bayebi yo déjà muta munoko bebo do finga mibali bebo ze impoli ya mwasi batika yo okeba la mundele na kuba nga congolais ba congolais baza te yo ne muto bebisa déjà yo ne muto déjà o bebisa apo moko sa konga communauté ba congolais na ko linga bango soute o linga biso soute ndeni o linga biso soute ndeni ko bota ma congolais elenge bi combien de bekolo ba linga ba bota ma congolais combien de bekolo za o ba pays voisin so ba linga ba so ba bota ma congolais yo ko bota ma congolais elenge bande quoi quand tu as YouTube monat au bano seka même aux en train au seka ti olemba moi je suis fier d'être congolais moi naza fier ni na botama congolais parce que sur na botama congolais te makamo na mona kale kana Congo nga on seka on mo nini yango na moi mtu ke bala mndele na biteke nyonso mais bala majorité ba to na bala mindele bongo baza ba bebisa la communauté congolaise ba bebisa la bongo déjà aki obala mundele mo po mundele mo yoka lingala ezati moi si mo déjà impoli moi si mo déjà mal éduqué déjà depuis famille na bango éducation fouti bafoué aki bala mbala mo étranger na ke bala étranger te o bala mo étranger na guna yo te balemba yo na communauté congolaise donc moi si ma be ndoki ya moi si yango mona ke no allez balemba yo donc que c'est comme mususu que so mundele pour ba yeba makamuno na communauté congolaise nga mile congolaise na kate yo ni mile yo za congolaise soko lingi yo ke mile nini po baby ça yango bi ke minga kuna na kenda kate bo ke nga mile congolaise nga ke na biloko te o baby ça nde yo moko oza mosi mabe ba zo te o tulaka bongo tuli bongo tikana bana ka bongo tikali bongo ba mbali mso ya leki mbali mso ya leki o ba ka o leke impolitesse église pe mbango na ba passer ngo ya lelo yo ba komana na bango corrompu ba femme seule soka zo pese mbonga bana mo apesa professeur bien pona ye ezate ko to mbona mabe ezate ba koma corrompu be église ngo be église ngo ka ba kena benga mama na koleka na ndako na ota no benga papa te ba papa so ba koma corrompu na ba se ba femme seule po be ke mbongo ko nezali so papa zate mbongo ba no na facilité so papa azali o mona papa pesi mo sine conseil mukona suka
L'église oyo ezoboma ba couple su ya kosana te ba couple mingi ezoboma. Batiaka su David te, batiaka su te kaka bambongo kaka. Kaka bambongo kaka. Kaka bambongo kaka. L'église oyo. Yamu komusu enani denema Peter Kamba, le grand garçon appelé Sembo de Plaza Zali. Na moté manema mundele, Irene mundele. Oh kina le dimanche vous en on a parlé. Pour na mona église on kende souté. Aucune église ka ba oté à 2 minutes. Baté 2 minutes, oh ministre de Stika Luona, et là ba appel de fonds. Appel de fonds pour le quoi? Appel de fonds pour le kiss moi insecticide. Appel de fonds pour le nano, il y a pasteur, collier, pasteur, carburant. Donc appel de fonds caca. Donc tout comprend sur l'église souté. L'église comment tous les jours kilt na kilt, du lundi au lundi. Donc musa nini kaka so pa ke musala te azali ya kitu wana après mkolombo sengi so dim mais dim ngo pesa ngo neni so ntoke musate po dim ezali indice ya mutoki na yo foke musala nazo kono ya pasteur te mendo olo ba mto mona bolekisi ya ngoni neti ba biso to lemba na biso nisi ngana lemba na ngao en église tango kene bo makamu kaka bapel de fonds ozala piéton force mo voiture mais ngamo na za piéton. Il faut voir voiture. Il y a un pasteur, il faut ça là. Un pasteur, il faut qu'il y ait l'image qui est côté là-bas. On a somba le pan ou l'église, somba na mbongo na yomoko. Pour ocha kombo na yoti. Ocha kombo na ngate, ocha kombo ya église te, ocha kombo na yo na kati ya kubuko le pan bwana. Kamata mbongo no moko somba le pan ngoti. Yo benga appel de fonds. Pour pas toto ba ko lungwe le pan na yoti. Toloba je vais te transférer, hein. Je vais te transférer. Quand c'est mon Western, nous avons un barrière. Nous vous transférer à Kaka. Ne touchez pas mes ouins. Kaka ne touchez pas mes ouins. Ouin, on casse pas tout. On va toucher. Quand c'est appelé vrai ouin. Si ça ouin, aujourd'hui, c'est battu. On va toucher. On va toucher. Passer côté à bien la soute. Côté comme il y a côté, il y a via Moutou. À Bandou, béton net maté, ya. On l'a contre David, banani, à côté kate. Banda bokanga Goliath, ninga beta David. Kaka yangona, les mêmes makamra de zongela ka yangona chaque jour. Et quand les mêmes makam. Mais l'église est mouté mamoutou. Nyon so boko côté en église et c'était yama. Mais le problème c'est moutou, faut changer. Mais si le bâton d'église va changer, ça sert à rien. Ça sert à rien. La Bible écoute l'objet que non mon so te 2 fois 4 fois 5 fois côté ah comme il a rejeté faut boire na zamba faut boire cahier na zamba faut rejeter mais nous va passer pour rejeter neni aussi on ta basi on va corrompre bango ba pesa ba mbongo bo arrêter ndeni mon pas les pesa ko rapport ya moi c'est passer ko to amono pamba parce que moi on a ces marques neni on lo bana moi on place l'église baby l'église comme ma be makasi ya moninga catholique. Ngonga katoto beti ngon boza 10 personnes pour la communion. Ba passer ba comme le roi ba leader. Est-ce que l'église est tondi? Azo benga na katoto l'église est tondi pour ya kota. Oh. Wona ranson. To waze comme ba rotuna nengona na yo susu. Donc bande konanga ozama conseil ka kinal maleko ou apesaka l'artiste est complet chef du groupe Nena Sabino Masolo Mukilime lelo na pesi conseil ba miniature na makama problème ya jeu de Londres ndenge santé à jeu de Londres azana comment non bola nangote na koti mo mukena conseil ba maman na biso poto zo mona ba maman so en tout cas baso dérouter trop munoko leki trop la badaka bala ko finga mibali pamba alobi noto mbala okena ye po bikenda ko za yo bengani ye osale boyo tikali yo moko obanotanga ka mibali chaque jour. Après, on a passé, on peut être non, en tout cas, on balance un minimum, mais pour côté de la mention, pour ces magas. Mais au lieu de vie à mon mention, le monde en avait. J'ai cherché le monde, j'ai trouvé dans l'église et l'église dans le monde. C'est moi qui dis. L'artiste, analyste, Kinal Maleko, l'homme du moment. Donc bandeko yangona en tout cas zakimo analyse vite fait bon limbi c'est bon nga pena ba rare quoi et mo nganda mo na bolimbi ça parce que to ibika
biso vina biso za na YouTube te ke vi YouTube te lesa nga non na liaka vina na sala vina nga na libota nga na maramususu o eza ba partie complémentaire do ya un moment sona na tante bo limbisa na yebo pona na temps na beti le solo o eza pena que non éducatif na beti le solo pena nzela apoto leki pour biso to finga ate mais to pesa conseil normal mo to mona ba to news bana problème o bo na problème que non nga ba fana sala bo benga nga kina numéro na nga yango eza wana to sola to na orienter to sa makambo na pena que no makambo ekene liboso o bengi to sololi to ebane to sala ba tout bana problème donc ya on obe que no ba to mingi to yebaka comportement ndenge ko bande ko so basi to yebaka comportement e bela basi mo mo kitoko mais mo bala sa kati o mituna mais moi so yo mo bala tiré pour na nini mais mo bala po c'est pota ke ni bongo yipa yo ko sa ke yipa ke na choc mais ataka ke no simba ta ke na aboya vese atiki na elo leki ko tika ezate na mokili oyo bande ko na ngai en tout cas na suki na pona lelo bo s'abonner massivement na Congo 4 TV bo s'abonner massivement à Tobe la vie à Papi Gen pour tout avoir collaboration émission au bon na la chaîne ebele na plusieurs chaînes nga na pesa na émission nga ni muvite que non on a té bozwa bo panza bo panza ningala kaka merci beaucoup na 4 fois près de Washington na Munich merci beaucoup à Zico Force merci beaucoup merci à Guilain Matungulu merci à toi na maman na biso na kata palin merci à toi en tout cas Guilain Matungulu merci à Zico Force en tout cas bino talaka bino et merci beaucoup à maman Annie mama ni mama persan bonmont maman ni mama persan bonmont en tout cas merci à toi et puis merci à maman so Mireille Mayo en tout cas bamboti à 3 bamboti à trop na yo de la part il y a Benito Kotokologie maman ni mama persan bonmont maman ni mama persan bonmont. Et puis merci à Mireille Kakane sur nos moyo en tout cas na linginoto qui na maleka linginoto merci aussi à Peter Kamal Ganga son 14 Orléans merci à Venanga Cartouche Katanga merci à toi et puis merci à il y a Claudia Augusto Moabana Mbaye depuis quelque part depuis Portugal. Merci à mes enfants Jennifer Maleko, Héritier Maleko, merci à vous. Merci à Papa Samba de Paris. Merci à Julia. Merci à Venanga José de Londres, Sida Bilele. C'est normal, il faut t'arrailler pena vraiment, kaka. Merci à toi, Sida Bilele. Merci à Patrick Maloavengi, les grands Baobab. Global Express, ça ne tombera jamais. Patrick Maloavengi. Global Express, les grands Baoba. Merci à toi, Ningo, pour cette émission. Merci à Président Toumbatou Kourissé. Molongani a patience bokete kilo d'Amari, femme en espèce maman sociale. Moi, Kala, Menazali, Zalaga, en tout cas. Merci à Maître Boa, Maître Clé Boa, Maître Boa, Nakata d'Amari. Merci, Nayo. Na kata d'Amari merci à tous balinganga bo s'abonner massivement na bato au finga bo continuer ko finga to lembate o zanga talaka ngai unga mais na niveau finga o chepe na numéro na yo normal au fingi ozi pena comme normal pour fingi wana mo za pena vrai moto mais na yo moto finga na yebi yo ouais lo te zéro ke luka musalo sala ka ovana ndako oliaka ba mbonga bana luka musalo sala Luka Moussala Osala. Femme au foyer, et ça fonctionne. Luka nde Moussala nde Osala. C'est fait na yomoko ebi Osala te, ou bien Luka Moussala te, au fanaka na ndako. Otala ka YouTube, elo ni ekoti, elo ni no finga batu te. Luka nde Moussala Osala. Et ça la passe Bon so meki kaka lo na epse ko lo meki wana. Au moins ben ba archive. Moi ndo ko kima. Kende fete bandi mayo kamata pena kende fete bandi mayo soza pena ya tembe pena kende fete bandi mayo